Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka ya pamba bilalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pamba okomi lokola Mai Suzana susi motema mabe nakomi lokola kainizelo me bolingo pasio na bosana e samedi asuka na kule mai mama umeya ozoka te na ozonga na bakisa o subota yo yakabo boni mama aza bien otiki yendenge ni mama bozela yo bona kisi kasi yango na ko bongisa oumeli mama oumeli wapi na ko bongisa yango za malonga po edikisa mama ozani mama oyo ikisi mwana oyo ndeko na bango abeli late kangi ya wana kintutu o kisi oyo soki atuti atungoli yango eleki ya mondele mama o kisi te biso ni shese toliaka yango bili bosaka nini toliaka yango mama oyo ikisi bole yango na kisasa boliaka oyo soko yo kolia yango toliaka yango kisasa yango seke nzala ekoti bosaka yango ndenge nini mama omonde ezawa bokati yango botie na nzungu botie nguba mbisi ya mai biloko nyonso bolia yango na fufu na kwanga bokomi kolia kisi na kisasa yango mboka yango pei na malonga te mama tolambi yango ezala na kezwela bino pe bakomi kolamba eloko balia kalamango yango badaka kolia kisi naza koinsister heure d'arrivée c'est 7 heures. Le respect de leur présence à Mouto Awa dans le lieu de travail, c'est 7 heures. Et ça, si tu es beaucoup, 8 heures comme tu veux, bani, non. N'a pas tolérant jamais. Boyebi de Femme Abakou, notre ancien patron, Ndenga Zale Laki. Alingue Moussa les ala bien. Moi aussi, Nalingue qui travaille les ala bien. Heure à repos. Et qu'on dépasse sous 30 minutes. C'est 30 minutes. Vous aurez au-delà de 1 heure, parce que le défunt Mabako a été toléré de temps en temps. Mais moi, non. Notre nouveau patron, on a remplacé le défunt Mabako, le comportement n'était bizarre, il n'a été évité. Mais à Yokuta, vraiment, nous sommes des travailleurs. Et tout ça peut aussi discipliner. Et Maramusu n'a pas couloir, non, chacun a son poste de travail. Boyoki? Et puis, dans cette entreprise, Matite Koli, Salité, Banin. Hein, papa Kokodio. Chef, je vais faire un rapport pour tous les combotés, Baïba qui combo. Dans le bière. Chaque semaine, il faut acheter un combo. Hein, papa Kokodio. Si ça continue comme ça, en tout cas, au Roti Kabiso. Vous savez quoi? On a fait 6 rapports, chef. Et j'ai remarqué aussi que de temps en temps, quand il y a un bela, banape baso bela, mais nani maman Boka. Directeur. Dossier à Kokodio comme Mélanga. Oui, merci. Rapport. Ça va? Merci, directeur. Papa Kokodio, il y a un balabon. Baza 14, chef. Au lobby combien? 14. 14? Na moi si mon regard. Moko quoi, chef? Mon regard. Nandeni. Je fais ça comme ça, chef. Oui, que compagnie zate que pour bimsela de temps en temps ka yo mbongo hein papa Kokodio baninga bazana 2 3 tala âge comme nango kala mingi tozo que na retraite bon je crois que c'est tout. Il y a d'autres problèmes. Exactement. Bon, maman secrétaire. Oui, directeur.
na 7h05. Liste à présence na bureau nanga. Ok, directeur, merci. Préparer ma demande d'explication pour l'absent. Ok. Ozoka, problème à l'absent, pas chez moi. Oh, mais il on a un ça ya pompe moko. Uba tuba bakate kiso na biso ba indo ya kamezite. Ba ekisa doze te. Na boyi baka. Nango nanga la ngaka nga moko na keina tuti na tungolu. Mali aina biloko na kisasa. Yango. Boti yango mwamba ko? Nyonso ezali. Diana Mika. Yo, mama. Ole yango pe. Toliaka mama. Oye loko pe nanga na ko mona lolenge na tuta kango na ko tumwa batungala ti yango na kwa na moloko. Mama eza fumba toliaka. Inone? Tata yakana na ko tabaka mboyalia. Ndai kam. Kala kisi oyo ngala saela kala te ona. Osana note. Kisho yo. Mwana bunde to kutane ateko tuna ateko za kisi boba tongola ndeko de zoma kisi boy. Kisi oyo ko benga kisi oyo ba ko zila kuna yango te mali kuna kisasa babongoli yango biloko na kolia. Solo. Papa toliaka. Meke longa ta solo. Maria. Okogwa te. Te papa. Disana. Obite bolia kate? Papa toliaka. Ah, boy yak bolia kupi. Laksana. Sasa ngonja. Oingo sani. Tena je ko tala te. Oh. Sigana. Susu dembai. Oko mona. Dembai. Awa Maria bolia ngwa kupi. Papa. Juna meke. Oko mona na ko lukanga makambo. Oki yango ndenge ni. Papa zumi sama zwa. Na lobita je mabe. Na oki yango ndo kwa mbila. Kolia kati. Na joga kwa mbila tango na chebwe. Kwa mbila. Mama tita ngwande na bwaka so to ba wane jemo malamu. Gogo pesa. Komite moto ya kisasa? De mbai. Allo? Sikana jekoka mba yone monge gboko mosenzi na buja mba yone ngande ko mabaku ngande ko mabaku biminga na ndina sima ngai na joka ngai na joka na joka Lobi Merci. Masala. Uniyo. Kambo ngoni ni ako nganga. Akianja masala. Yakayo. Alonga oko sekete. Na keki chasa belo. Elo kwa kokenda kisasa. Te kambo kwa keki chasa te. Mabaku tika kupa kiwa ngande moto na kokita ne kuna kichasa atika yo akabazi ya solo bajete na jo batoto so na moto jo kamba kuna ye ototo so na kenda kisasa na jo kisasa gogo na boni kisasa yo yo kabasi ai wapi bwana toke kisasa yaka yo ndeko toko oyambanga kala Osembe mwana ngayo boni kisasa iba ndenge jaliwa na keki chasa lobi batu ko benga kasigala kichasa na moto to kamba kuna bite nganya na tukidana kuna e para mabaku na toke kisasa papa sana no oko ba mabe oko kenda yo moko toto oko kenda kisasa mosolo ba bino ngana kenda ya mota bino ya sima kenda tala kende ko somba kwanga na magwa somba te boke moka kwanga na magwa okamati mokwa okake ko bosa na te o mbiswa na o jimbiso na solo tumba ngonde basara ko jangi sepete lotoba bona ke no ko dia nzela ozoki na avion na toke na bio ko te mais awati na kichasa kuna ngonga moko kaka papa abe ngonga moko ati ngonga ma ine bongo yo ko mema bongo sugo ketani ko la te mafupe yoka na kepa na japele bengi na panza sangwa ngolo bina konjana ba
moni yo aka polo boye ikambo basaka na nyoke biso totika na simande to pesi sa ouais yende motasone la kanga biloko paye motahemela kanga biloko bona tika na keko panda ça peut toka bomola ya suka ozonga na kuitete okokenda lobi na tongo na komele na mbongo la kona yo biso tomoni kisasa mama la position mwana inga penda na komi moto kisasa mama ibo Wenge wabi komba nouveau patron aso Egbogo Mosenzi na Mbunza Kombo nini Egbogo Mosenzi na Mbunza yoka kombo Wani lingo la zanini kombo ba pesa Ne to moni na valve ne pe ba ye et ne na zoki note ça mais na okama pour nini vraiment ba réfléchir ndengwa hein esa décision ya ba associé ba sali choix na bango ba bi nouveau patron absolu on va remplacer le défunt Mabaku. Ah mais non ne bozana ba to baza capable bazalité hein entre bino ba pour na moko comme ça à remplacer qui mais oui moi en tout cas na mona ngo bien mon boîte a eu place etangaka boye mais parfois on marche bien je préfère que mutu moko alibanda aya ko guider biso a diriger biso. Ah tu es sûr parce que au moins na 4 vous appelez na ba jalousie ba bloc monde wana mais mutu alibanda et vous appelez bien aya ko diriger biso aya pe na makamsusu penza ya sika ozomona na ko souhaiter aussi que azala le défunt Mabaku parce que défunt Mabaku pour la production ça y ma casse bon comme les autres à côté famille naïe parce que c'est va décider que mon toana bon total rappel il y a un élan oyo de faire Mabaku azaki nango espérons que Simba il va falloir que dirigeant au pays mata sous bon tu peux si on est sur ensemble bon comment vous avez déjà déjà prêt. Ok. On a appelé le bloc, on va barbecue par ma salle. Ça va aussi chauffer une voiture. Déjà. Il y a un peu de crédit na sombeli yo kalaté aussi ici. Finalement on solo na bana. Après quoi ko do na za zuwa mingi na za zuwa. Mais na zo sola na bwe. Fonctionnaire liboso za zuwa donc ko sarangai. Est-ce que ça ko raisonner ou bien ça ko raisonner teke? Makama madame non de gana usepela te papa. To raisonner ou bien to eba ko luka nzambe. Pour modèle wa mbula mbula osa musala te eloko te. Nga mukongo comme osanga parce ko bima chaque tongo na zobima. Ezala ka te papa. Yo ça ko raisonner te. Tozonga bana mike to bon tozaka pe na ndako fu. Yo. Maman bonjour. Papa bonjour. Longo. Yo ba musicien bazako lo ba ko simate na ko taxer. On dirait ezala ki ba kaya boye. Qu'est-ce qu'il y a maman? Bonsoirni. Yo za la sonité yo. Vous avez sonité? Donc ça aujourd'hui c'est ça. Obima, ce qui 20h, on y a besoin de ce que 9h à Tongo. Quartier Mobima, Bazomona, depuis Obima qui, Moussani, Nabarobe, Mikousse, Boy, des fois Tata Nayo. C'est quoi? Papa, décidément, on dirait qu'on ne se comprend pas là. J'ai un travail, je travaille la nuit. Na ça un restaurant papa. Ça là un restaurant. Bon soso na sisi musa na restaurant ba 3h. Na so ka 3h mama ba bomangai. Yo ça un restaurant yo. Papa na ça un restaurant, musa la bouteuse les restaurants. Maman nangai. Ma beni na sali. Papa. On doit faire quand même la part des choses. Yebisanga ça fait 15 ans que Sombelangata Kaya Pamba 15 ans Sombelangilamba. Papa, il faut être fier de moi. Na kindumba wana? Na kindumba tena musa na zo sala papa. Lelo ngai so batali bana bande ko nyo so bazali man sevani ye wana bana na ye nana ye batako lo ba anglais ki chinois na okuta na ba chinois ni hao ngapi na bi ni hao na kuta na ba allemand sanga good morning ba anglais na so kuta na bango ba beninois caro ngapi na bi caro na ye bien pour la musala na so sala papa ozo ki kumisa munoko ya papa na yo, maman na yo, ozo ye bango kutute, tu préfères qu'on y baba. Quelle aliénation? Papa, mon ami, papa, kolele, et fio, tiengé. Kolele, fio, tiengé. Faut être fier d'Angaï.
15 ans ya pamba ozo loba na ngai alors que bana mosusu 20 ans 25 ans basombeli bango eloko te na parents na bango mais ça ne veut pas dire que bana wana sikoyo il faut batika kotosa ba parents parce que d'abord ils ont devoir moi no tosa ka ba parents d'abord il est maudit yo kaka pona wana yangona il faut otambola butu butu. Papa, je suis fier de mon travail parce que nazo souffrir pour na les sandako. Rectifier hein? Dis madame yo so le sanga yo nazo le sandak mobile ngana lia ka mbongo na yo te ambo ye bango bana lelo mama papa lia na ndako te tango na lamba ka ambo nini tango na lamba papa je regrette madame yo yebisa ke ngana lia ka mbongo na yo lia na mbongo na ngate d'accord maman il y a pas un problème alors na laisse akasi maman na ngai parce que naza mwana ma naza na conscience que baboti na nga fubalia naza na conscience papa il faut être fier de moi na lia ka mbongo na yo te faut être fier de moi maman maman na yo muto ko la fier na yo mbongo na nga pasi so boyebi ndenge nazomona pasi kono baminoko nyonso mais kindumba ezalaka ndenge wana te yo kanseli mbongo oliango nakelala na lembi mbongo ati oba mama débrier kana kati kuna débrier nani asingiti kika kopesa mutu makasi kasi meliti ngana komela tingai osenga kafe nani soki kosomba ti soki kolamba ti na mbongo mosusu oyo namonaki yo oyo te atiki sikoyo ngana liaka mbongo na ye na eglise soki moyibi to mwasi soki ya ndenge mpe ya bandumba wana ya assassin ake kozwa mbongo soki wapi ake kopesa 10 na eglise sikoyo paster wana azwi ndambo ya mbongo apesi na mwasi na ye basomba biloko kolia donc bana wana bale mbongo ya moyibi transition wana echange kama kama kayoza papa pourquoi kolobela mwana malobe belebe kiskite na mwana epai na yo pesa ka mwana no toli pesa ka mwana na yo toli mais mwana makamba zolo ba ya solo te usombe na yelo kote ngainde mama na bombaka mwana bande komona isengeli to kote la kabana kaka bikote la te pona la kisayo ke ngai c'est la dernière fois na lobi na ye aza mulaso te mwana ntumba te koloba ne boite bula katula kiadi kufua ni nsoni bafua soki nini loba na yana loba mais wana to mwana kozanga mobali ko bale okolia mbonga libala ndeni koloba boite donc bomoni était directeur na sali nyoso na moni était mais papier to komeko na pona kombo na ye na telemi na lakisi yango partout boye tout le monde s'est présenté à salité bon bino bokoma ile rni kuna directeur na komaki 2 heures avant voir l'équita. Bon, Maman Boka, Meka Bossala Fax, Botouna Naba Associé na Équateur, ceux qui volent, ceux qui attaquent en haut, pour tous avoir précision. Oui, ça va. Bon, vous avez précision. Merci. Mais directeur, c'est que tu as l'ambition que tu as pour nous. Mais dans le lobby, Meka Bossala Fax, Botouna en Équateur, ceux qui, quand est-ce qu'il y a comme ça, tu vois, il y a des dispositions. Ça va. Ça va, il y a une réunion à Gombe. Ça va, merci directeur. Papa. Ozoluka moto. Yo nani? Ni papa ngala salaka. Yo salaka. Bon, mais c'est que minute que c'est pas jali. C'est pas jali. Oui, bien côté. Bye. Chef. Mange boko mo senzi na Abuja. Mbayone. Chef, nasaki na kata rapport kuna kosela. Otobuba, ala poni botaki. Et sabotage. Sabotage. Nino. Mais chef, faut que on a besoin d'un rapport. C'est monsieur Yonan, directeur administratif. Yo. Chef, nazaki na kata rapport, na bimisa nazaki na papier oyo, otokomaki kombo na yo. Oh, kombo na ngai? Oh, kombo na ngai? Patron. Kombo na ngai jali. Patron. Monge gboko, mosenzi na Abuja. JB OK. Oh, JB wapi be? Rakisanga be. Patron, veuillez nous excuser. Bon, patron, Olim Sabiso, to kende la bureau. Yo na tunakona jonction ngate yo jena. Chef naza secrétaire na kata bureau. Secrétaire? Oloko moto boy, olonge dia mukolo. Elonge dia mukolo, segede bataka panga. Na makambo mosala dia mosala. Une expérience. Expérience, mosala dia mosala.
kota. Makopa vous êtes prêts, c'est ok, boy. Vous avez Yope, presa nini biso ba monument ero to koma kunati. Ça a attisé. Ça a attisé. Yo moni ero to za er. 20 euros to keten. Nous savons bon à 23h to kei. Ba ba uti ba kopi ba obi maboy ba kuti biso ero sa. Na ça un rendez-vous de maman ba chinois wana. Na rendez-vous no chinois mubu. Na ba chinois. Obi ke mundele wana américain wana. China l'art. Obi ka pesa ngala ngana tala te bolo jola machana sap. Na zonga na parler bo one. Ngaba kina na nyongo na ngate. Malembe no ogangani. Ogangani. Na travail na perte. Oh, na travail na perte. Na tuni ozogangela nani? Loba malembe ti. Toza biso mibale. Ogangelo te mena expliquer que na travail na perte. Oh. So. Kay ben kay. Iba way. Oh. Bye. Bye. Jambi. Oh. No kata kula. Piko funga kwa afi. Mafu pena tina no te. Jambi. Magak papa. Bye. Sabe? Wapi? Opi ongo bandinga boy. Ichuta. Ndane! Amo da titai. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Pour Malili, au bon niveau, on va bien télécommande. Si vous finissez kaka boye, pas le katiwan au yoka sous malilité. Donc comme il y a l'aise, bah on va yoka sous malilité. Charlotte, et katite. Donc ce que lingi susu, mali tout fongola au fond. Bobo yo tarabo kashi, yo kashi mtungola ksangara yangu. Na yeba yangu ndi na bosa na kinte. C'est que comme à l'aise. Mais c'est qu'un bilan qui toque. Comme en Europe, tous en Africana Palace, croisement qui quitte Willery. Donc la lingua la commune la lingua là. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ela conhece o nega. Oi, pedate. Imani o gbogbo moto ko lara mo ndingba. Gai ben gai. Su! Uwe niko. Mo solo yo jalo mono mo ngana jo mono. Ko pe bloko na pembe boy. Ah, wa pedi. So. Di sana. Ona kaso kwa la toko to mutube na mudo tubu uaniko jambe pedai pedai olele jambe kai ba ko kanga penja jam ma mosola susu bilamba ku ya baba konje Yoka mukonje kikaja na Demas ya mukonje po bakambu soba yo sakana ngai pamba iko bon kama Demas mukwa malamu wana je mukonje fo babanga kangai mukonje mabanga kai wana jota mpa msa Papa, on joga mo tajo munali banda. On je malamu te. Sa santi na twani. Tambola baba. Mo ko na jona lipo. Te tusu. O joka golili. O golili. O ba mo o golili. O ba
gole jisana ebunde kunda monga dalo tika ja tambo pa mo konti singa mo mapeka majali kolote ya moi yo sio iko panda ya nini mama tisikoyo ayebi na ye Sio. Bonjour patron. Bonjour patron. Tu vas nous dire hein? Et nous allons te bon. Sunga c'était un homme de quoi? Au quoi yéranga? Au quoi masanga? Yo. Baninga ba telemi yo fandi la se. Pardon patron limbisa. On go la sangani. Na limbisa? Na mona kitinze. O to sanga ko kontinanga? Ah, mino mo fanda o tika be bongo. Bon. Yo, o saka nini ya? Nasa protocole patron. Na protocole? Olongwe. 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 Na ba olongwe. Limsa patron. Olongwe sika, olongwe. Nasani mokonzi. O tote na ngosani olongwe. Limbisa patron. Yo, olongwe moza. Sou. Ego jangate. Ego jangate. Ojola sanga miso ko jangate nga mono ba miso antenge na ntenge ejana misiko na kolokolo na bokata na mono ba miso na mono ba sipasi bisimi no malamu kitoko basi ojo mono mwaso bambo ja yo kasi miso sanga ba ko yo olongwe o sa fe jaga fe na po sa ma ba se lo kitoko Olongwe vous te Kasindo olongwe le sikawa. Merci patron. Yo olongwe ne ju se pesangati banda karbe sikanaki. Olongwe ja se pesangati. Oje mukolo yo, oje mukolo. Yo o sa kamsa. Eza secrétaire. Olongwe secrétaire jaga moi panga bo moi manjunjo moi olongwe. Yo kena nino sosa. Social, yo ok la social. Ok? Osalini. Yo tikebe makama mbongo. Ok ngai? Yo tikebe sika makama miso. Yo be secrétaire tikali wa. Yo kuna suka. Yo jenani. Naza huissier chef. Abi? Huissier? Huissier. Patron, huissier. Ah, c'est quoi? Na huissier. Si ma dieu me le remonte, yo dieu huissier au cabinet. Yo tigali be yo huissier. Huissier tigali be huissier. Merci. Mo sala bandaka ngonga sambu. Nangonga sambo bato basi sege ba jawana. Bakonji batiko banja musana ngonga mitano bajiwa na musana. Awe sege ngonga sambo. Bokinga? Oui chef. Pe bilonge kolie komi paga bakele tete. Na boye mo kupela nga aketa musala. Moto soka se musala go mokolo. Akenda ko pema nda ko te. Bojo la ndakai? Oui patron. Chacun a l'objet de la Oui, patron. Oui, patron. Eh. Boniko saka boko njanga. Ai. Mos e bota joga asa musana e. Bokena misana bino. Kasi yo we setikala. Oh loko chengo loko. Nana chaki loko. Bojo changa television mo kyabo yo deninga ngo television nga. Eza ordinateur. Ai babiba. Otra joga musana e. Wese. Wese. Ya. Wese. Ozo sangaye. Naza wese. Huissier. Yo te wese. Huissier. Yo te koma kwa wese wa. Wese. Yo.
yo eso se penishinga da se pena oro jawe so tiga be jongo te ta ka da lo ko kendera television ko aboke kera o kabelinga na pension aussi kendera merci beaucoup cher yo no o se pension te bra kendera ko la pambola yo pa yo we se jongo bye Nabisio Wenge, ce monsieur-là. Non. Combo naï penza, et ça n'engue bizaleli naï. Ah bon? Donc vraiment, c'est un monsieur vraiment. Donc, vous comprenez, hein? Donc, il a habité sur la même, soit nini préfet na secondaire, dans le cycle d'orientation. Même pas de certificat sélectif. Donc c'est rien, c'est zéro. Ah bon? C'est monsieur 0. Donc, n'habiter vraiment associé d'habiter. Hein? Bon, aïe, donc, bébé, ça poto, Ali koyo ke na mutu te, donc, ganga, donc, changer comme il veut. Allons le mutasakiawa, atie kotoyo, donc, vous comprenez. Et, il a un peu de moyens pour le baïsate. Mais ce n'est pas possible. Mais ça va comment? Oui, bien. Nani, wisse na biso. Azo benge wisse. Ou le de wisse. Na bisa ka oni na lobi ndenge za na bino moko le bozana mutu aza capable te. O ko remplacer nani feu papa mabako. Na loba na yoti. Kala, chérie omoni hein. Dans tout ça, il faut garder position. Zalaka connaître ndenge ozala. Marcher quand on marche à la droiture. Côté ngamaté, moi comme ma société faut retirer la moto à tes à la privée à l'état et ça na bateau babandango. Et puis à ça il y a mon comme peut tomber. Garder position. Ozo yeb solobi o ezaboité. Non. Ngala linkaka boye. Il sait même pas signer. Oye biso lobi signé abi non yo signé na place nae ngala signé na place nae on dirait que mbongo na ngam dazo utiliser non ko mekate obi signature ko ko mema mutu musika o signature za ko engager yo « 400 000, 250 000, total pour une journée. Non, c'est impossible. Au fait, c'est quelqu'un de rigueur, mais il ne peut pas faire sortir de l'argent comme ça. La journée, est-ce que vraiment ça va comprendre à Zoroyeba? Bon, Robi m'a beau été. S'il vous plaît, patron, n'ayez la scène pour. Malemba. Olha, on a le cœur de Jaratin. Malemba, pas dire, on a beaucoup de choses, je peux des messages. Bien que ça m'a cassé maintenant, tu sais. Ah, bon, nous avons besoin. Je adjoint. Patron. Oh, mais là, si, non, mais là. Ah, pas le temps. Bon, gender. Non, bon. Ah, on a cassé un patron. Ah, ma kambambongo, kaka binote. Il y a un numéro 1, il y a mon compte. Pour bongo bima, il faut y signer. À ta document tamboli partout, muta souka pour signer, il y a un simambongo bima. Oh, mba mon comment ça na Abuja. Iwa ouais. Est-ce que na moi repère madame terre. Tu as rendu qui toi ouais. Merci patron. Je dis que ma mère c'est elle. Ok, na. On a on se fait la benga mo ndar mo.
Permettez, patron. Babenginga. Nasola moke babenga. Ah, zola na za ko bana za la da. Zola na. Ah. Ko bana na za. Jalo na pe kwa. Babenga. Azwa. C'est depuis quand au commence la bacha. Yoza secrétaire, ils travaillent na yote. Yoza secrétaire, yom toko sala bachate. Et en plus, qu'est-ce que c'est un rapport que différence à 5000 pour remettre en caisse c'était. Bon on est à besoin que ça bon on a caisse. Le chabelo yo bengelinga 5000 francs. 5000. Na lobby bon on a zongi sango na caisse. Et bon à compagnie. Hein? Chaba, nasombi biloko nyonso tozali nango besoin. 5000 etikali, nasombeli mwana miliki. Nasombeli mwana boîte à lait. Azwa, mbongo 1000 ko somba na mbongo na yo, ko somba na mbongo compagnie te. Mbongo na faisons kisango. Il metikali nango tibungu. Non jamais. Ko somba na mbongo compagnie te. Nazo komelo lettre. Il faut justifier 5000 wana. Ou quand on mbongo wana na 5000 na fin du mois. Naibi. Azwa, wana na lobby eza vol. Chaba, mili keki na nzoto mwana yo moko. Soko monyango mabe yo zongisa kasi yo papa na. Tala. Azwa. Oyebi wana eza ki erreur. Tu vois? Chia. Je suis marié. Ola sangani linzanzo. Je suis marié. J'ai une femme à la maison. Nganzete. Wana ezala ki erreur. Chaba. Olobi erreur. Ezala ki erreur. Non, ozobenga mwana nga erreur. Azwa, na pesa mbongo mwana te ou bien na pesa. Opesaka. Mwana to bosinga no erreur. Hein? Mais il va que mwana. Mais na mbongo compagnie te. Mais na mbongo compagnie te. Azwa. Okozon tsambongo wana. Na ozong sate na sombeli yango mwana miliki. Et puis mwana nanga azandenge moko na bano bana ndako. Oyoki na ozong sate yo zongi sa. Oko justifie yango. Azwa. Okozon tsambongo wana. Merde. Patron, moi, je suis malade. Solo? Oh, tu vois. Bon, moi, je suis malade au bâté. Hein? Pourquoi on a la diawa, na diokwa tata na binu? Sur le camp de Diallo, et bicyclette? Et tu sais, Garoni? Nous avons besoin de 200 000 francs. 200 000 francs? Eh, qu'est-ce que ça va faire ça? Patron, il y a ça compliqué. Ceux qui me candident, ça te opé. Nani mokonzi? Eza bino. Bino te nani mokonzi? Yo patron. Nga mokonzi? Nabi kende pa na saba pesa o 200 000. Patron abi pesanga 200 000 francs. Nani? Patron, alobi pesanga 200 000 francs. Ouais bon. Eh? Alobi yango na monoko. Kende asala bon comme ça ba pesi bon. Mokonzi alobi ba pesa bongo yozo boy. Bongo bimaka pamba we. Mbongo ko bima avec bon. Compagnon ko mi boy. Hein? Et comme mi boy. Ça ne pasalité na ko mbongo te. Mbongo na ko bima te. Il faut bon. Yo, asine bon. Yo. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Na bondeli yo na fukami ye. Laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Gome, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala.